Banza London TV. Mimi Chikeva na bana Mimi Chikeva Brandon sozo kanga côté zali telemela hémorragie oyo maniki ako sakana molimo maman na binoté maniki ako loba n'importe quoi contre falité Banza London TV. sozo luka on vendre libérer na pote luka mukanda luka on dans les bons mais que luka ngote peut-être créer ba problème OK ba gelo noir et ya pour bino wata Banza London TV. Mais trop c'est trop. Il faut quand même pas respecter Fali. Fali c'est n'importe qui t'es. Mon cher, comment biso ka ba Congolais biso monga. To luka to rabaisser ba to bazo matsalo ku mamboka na biso. Banza London TV. Fali ozwanini. Soko bimisi ba secret et ko changer na nini. Et loko ni yango sika oyo ya nango oyo mokili yebite même mokili soko yebi yango. Fali ko tikala ka Fali. Moi je n'ozaka moi si na mais yeba que moi si wana ozolingo sa ko sambisa na lo ba n'importe quoi. Azana bana, azana famille. Salut à vous tous qui nous suivez partout dans le monde à travers votre chaîne de Banza London Télévision. Comme l'actualité oblige à Rabiso, donc on est là. On a invité Mogoto, mais qui est sur la Maramba Belé, Maramba Concert, il festival, il y a Casino de Paris, il y a Mimi Chikeva. Donc tu bit solo vraiment ébélé. On a invité dans la Borzala jamais d'ici. Botkana, mais qui peut remercier Bateau, Zoaratan pour soutenir là. Là, je vois Nadine Zamba. Donc, Nadine Zamba, merci à trop. Son éminence, Maître Kazi. Donc, Talisou Moupanti Namoni, maman sociale. Donc, Aigle Jaune, Mangaroté là. Donc, la force tranquille. Donc, la force tranquille qui écrase. Donc, là, je vois maman sociale. Tous en invité Nanga, héritier, vous qui. Tout me kempe Gobeta Maman Solo, moi et Belé. Rappelez-moi bien ce qui est réel à après. Après, on a déjà plateau. On a invité là. Bonjour, héritier Vouki. Ouais, bonjour Nayo. Et puis, on a repris ça bonjour. On a l'union sur des bandes à London TV. Côté Baza, on a repris des Brino. Des Brino original. Original des Brino. Côté Zabambo Tena. Ok, Ndeni, santé, amour de la santé, ça va. Ça va, Nzamba, on a Kimiza. Mais des fois tout le monde a manager il y a Montana donc on a vraiment la bouche autorisée au copier cette information. Tu vois qui Barimer et Belé Tamboulé que non Montana a Koufi. Qu'est-ce qui se passe avec Montana pour Barimer et Mapam Baté? Est-ce qu'ils ont envie et l'on ils ont dérangé pour la Batbal Bakeno à Koufi? Non, ils ont encore détracté à Montana bateau balingara n'importe quoi. On peut peut-être bénéficier d'informations. Mais Montana, ça va très bien. Ça va bien, santé qui toko, ma ramener tout normal. De toutes les façons, on peut se mettre l'image au monde. Ndinga Zali, à Salagima, à playback modernement. Quelque part au monde, on a l'image. Donc, à Koufine, il y a des normal. À Zao hospitalisé. Non. Donc, on a poussé vraiment ça bien. Là, on a eu Godard qui n'a pas. Tonton Bangou. Les fils Kingamo, Benji Gare, Moana Douve Moweni, Montana, Azana et Pepele. Nous connaissons peut-être vous allez ensemble dans Boga Mundele. Vous allez ensemble, ok. Merci. Tout le monde qui est de Mimi Chikeva, Auto Tikabiso. Impression on n'est pas sec, n'est pas dans la Kinshasa. Si et que poto, n'est les gars qui retrouvent qui ont déngé. Ouais, en tout cas, l'Iwa Mimi Chikeva, il dérange qui biso. Tant que bateau. On fait ça la rame passe et autant la ndenge bobsek na lequel na disasa si na Europe vraiment rien à dire et félicitations à Bawarrior et mais encore une fois merci na Fali Poupa et puis na famille biologique ya Mimi Chikeva parce que Mimi Chikeva rien à dire bobsek surtout na niveau mikili il activement grandeur Gazaki Mutabatu donc Paris a dit tomber. Église plein à craquer, cimetière, donc vous sentez vraiment que Paris n'est pas qui. Donc encore une fois, donc, tout le monde et encore une fois, merci. Na Aigle Fali Poupa. Selon Maniké, Kopé merci, bon c'est bien, Kopé merci, na Fali Poupa c'est bien, mais selon Maniké, alors que non, ils ont des Falinde Moutouali qui si et pour de son vivant,
fali abanda occupé te ta muta kufinde ni akoma ndo ba démarche si kenda zo matanga mobimbana atia ba moyen tout donc yeka mutu nde biso lo ba terme biso yem allié mimi ba propos ya manike ba propos ba ko considérer te manika za anti-valeur c'est que ça muto vraiment o ya réfléchissaka akoki ko ya ko ba biloko azolo ba na te yango ngana osenga na Brandon qui est mwana liboso ya Mimi Chikeva na bana nyonso ya Mimi Chikeva na famille Chikeva batelema balinga te ke bato babanda koluka mbongo na liwa ya Mimi Chikeva omoni neti omanika tosala bana na kosenga na famille ya Chikeva na bana na ye bameka nani kotelema parce que eza propriété manike ye aza nani mpo alobaka efali alie ye avanda na fali bambula ebele efali alia etika afali aolia Mimi Chikeva ana bapreuve elakisaka efali mutalie Mimi Chikeva ça c'est n'importe quoi lelo oya okumisi fali olobi babien fa fali ofali mutakundela yo babiama olobi oyo riso koloba mpona fali lobi oyo obaluki fali yango kaka boye kaka lobi autozwa vol na ye kendeki Paris na okoma ne Paris merci nozalaki plus panani fali mutapesa ye visa héritier mutabundeli kutu baplainte ezalaki wana bata effective bana bango pour rien bayebi eloko te kaka ye kaka manike kaka eleki kaka 3 4 5 jours azongi lisusu mpo ya kochange susu balanga azomona teke anti-valeur chauve souris face na ye eyebanaka te aza puku to aza nyama wana mutu ndeni na wadi nyonso azoloba soki aye kofinga nanake job obi aye kobimisa baseke oyo ayebi ekochange nini na vie ya nana ekochange nini epo bia azarana mingi na bata f victime ayebi bina ndako wana bia ye comme ye alobi ke ye ayebi ye aya kobimisa totozela ye abimisa ngai azokoencourage bacommunicateur nyonso tu bacuka ye abimisa comme ça tokanisaka bango kaka bango tu bakomaka liboke bayuda yango ocomprendre bayuda yango to bana babima na miso ya bato bamona kabomba te abimisa eza teke oyo tozobondela te manike loba nyonso yo koloba comme ça totala soki libala ya fali na mwasi ne soki ekokufa so ekochange nini na carrière na bango après lobi okoya oyo ofinga yorobo kofinga yorobo te bon niveau moko na yorobo yo kutoa plus que yorobo donc c'est regrettable franchement donc tomekana tozongana na réalisation nanu tomekana kozwa vidéo oyo de son vivant Mimi Chikeva marambo bande koloba par rapport à fali to tala pe soki eza pe ndenge moko so fali bande ko aider to bande ko aider te to lande puis tozonga sima Mimi Chikeva maman présidente nangi pena soko tala caméra oyo est-ce que soko kiko d'écrire ou bien koloba pour na fali poupa tu il y a des gens relation moté ko vanda pendant longtemps na mutu si par exemple il y a bien fait ça tout bien olinga mutu na muté ma penzate parce que y bana bat monsieur eza balanda baté pour kabla ngambongo ou bien salante mais peut-être eza na mutu marquant ne lo mon vie na yo bien assistance bien conseil bien lo nyeska o peu importe nango ta la caméra oyo ce qui ko décrire fali poupa représente quoi panayo ta la vraiment caméra donc mon président bien ce qui est là moko lobele important à côté là à travers émission peut-être non lobele était il na bien président na bien ka Mobutu donc voilà Mobutu na senga ka merci na nyosa sala pona nga po sala trop donc na eba elo na ko lobane souté asala ebele ndumso ko lobano n'importe quoi lobi na yo mais o sala pona nga ezebele alinga kutu na belate so ikaka mimi abeli mukie neti na kin na kota ngalema batemo bazali famille nga bazaba master pe bayebi omoni na kota ngalema 2 semaines afuto hôpital nga tout ye moko afuti pe billet sous abi zonga poto oké aux traitement asala trop de so na loba to e umela asala trop donc na senga ka ba merci bele Olobi mamangalie ma oui mais baksa solo moko parce que ça c'est des opportunités comme ça arrive pas tout le temps loba ça trop normalement opportunité mo so na ke place neti dernièrement ba senga sala accident ba benganga ouais fallait sala accident après
na banda olela na château rouge ay bato nyonso bakalmanga na benga bazwi mo passer nga ete na peta na mo finga bato nyonso ba B52 ba soule bango nyonso tout donc na peta ti ba passer nga mère ba pesi nga nana binanga non Mimi s'est calmé azane bien et tout banine ba fan à love quoi ba gros bisous donc bon la vena mère quoi mère na biso donc madame Fally Poupa donc tant ka ba ebisinga ke non Mimi ça va sikoyo azwi choc te tout na se calmer quoi yo kakike tala kutu Mimi makaba sali boy era bimi atuninga nako sa elone tinini yango bon ningo zo ke point noir bongo ba voiture no nyos zo bimisa na oyedo nga moko na bien merci prise abina senti pena ko linganga on comprend après na kenape braza ne se président na okende abenga kano rapide sans identité hein nazala na ngote na ebe na makambo eleka kuna te abenga bazonga na kano rapide yanga moko avion bafutela honorable Romy que je salue bafutela nga ba héberganga nasala un mois na petite soeur nanga mutu na chambre n'est pas vient nanga de mon patasi ba bisou trop vient nanga donc ti a dédonné la nga pe voiture nanga na Braza izara Touareg période où tu viens ne pas robeta na Braza ba kutanga pe na Touareg on a ba misé we ranyo so bazala sérieux on ba ebi après kaka bango pe su ba tekelanga tala ce qu'on niveau connaissance ba tekelenga sous voiture on ka ebimi lelo ka bango so ba lukelinga ba tekelenga quand même je ba pesa nga pe ambongo nga nyonso na zonga Kishasa ce que ils ont ba blo abongo eze belé na yeba na pe na ba te belé na sima na ye donc na sa ka ba merci eleke belé donc ye pe na on a loba na batu ke nga mukona otika mama Fally non ma pasteur pas José Nzita. Est-ce que vous en avez l'eau comme boye ou peut-être au reprochar naie ou peut-être bolobango mopandi ou bien peut-être l'eau kolo bango na caméra bien l'eau mo ye baraté bien commis nango bien o yo kapa batu ou peut-être comme il était bayo kango te mais yo comme là yo netini non je sais pas en tout cas franchement banda na Fally na yo kana nante na yo kate en tout cas mutu za na mabe na ye na boité mais em so fa mutu musu ayebika on ne baza na presse boye so na meko to meko beta boye a funda biso et tout omoni bo pa nga baloba te mais nga mo em to beta pe ba 2-3 mois pe to sola te obeke bo pa zo ya mane oti omoni mais na uzate ya ngonde muteko empêcher mais po na moni so na ko ma urgent na okende penati ni fego aza ko presse za ndeni maître Manix fego presse za côté ni bino botambola na mingi ba ejide eji bango nyonso wana nyonso bino bozala na bino presse za psycho o aza place boy ça va mona sozo yamba na téléphone tenga mona komela so ma présidente ozawa ngabisi na yepozo yamba na téléphone te to soli pe to kaboni ya za so bazaba te ba mbale belo mona biso ma présidente ka yo mo mo sibo ndeni ke na aussi mona na sema bende na etalo ali bupanzani pe tout. Merci beaucoup. Voilà, merci na Bob na image au Pesibiso. Merci aussi na Aigle Jaune, Manga Rotela, Trop d'Indindi, la force tranquille qui écrase donc Maman Social. Merci na yo na ba soutien toujours tout ça héritier tout qui tout le monde ndenge Mimi Chikeva de son vivante ndenge abande koloba ba impression yo par rapport à Maloba et puis Tozongi la manique va dire Bandoro Loba, ben impression les andéens. Rien à dire, image à moi tout le monde. Ozo Loba, les amis Mimi Chikeva, ils ont raté, ils ont yoté, les amis Mimi Chikeva. C'est comment il a expliqué le sonny. Donc ceux qui ont bien chauve-souris, Bandegonanga, les attaques qui ont fini, ils ont manqué. Nous avons bien chauve-souris par rapport à chauve-souris face à et Banagate. Okay. Vous comprenez? Ok. Azali Neketo, Azali. Donc, on a la position. On a position. Donc, nous avons bien un sens sur la maison. Les autres qui nous ont fait un JT. On est déjà dans l'AIT. Vous comprenez? Nous sommes peut-être que nous avons fini, mais le but que face à les banate, les lois y a comme si fallait, le bail a fini fallait, les lois y a comme si fallait, le bail. C'est comme un rythme, vous comprenez? Alors il y a de ces histoires où tu peux permettre à monter, tu peux encourager un peu le coronaté. Il y a une famille Chikeva, na bana Mimi Chikeva, Brandon Sozo quand on côté Zali, télémela hémorragie oyo. Maniki a sakana molimo maman na binoté. Maniki a koloba n'importe quoi contre Fally parce que maman na binoté de son vivant, oyo ki mambo oyo ya lobi pona Fally.
siko manike ye aza nani po aya koyebisa biso babêtise soki ozoluka ovanda libele na po toluka mokanda lukako dans le bon mais koluka ngo te peut-être ocréer baproblème bakelo main noire moko bino babata main noire po ekomake na tikali awa po te manike moto azalaka bongo te manike fo ba humanisme. Mais autant olobela omoko ayeno bayuda yango bodétecte déjà combien de yuda déjà bazobima ndamu après yo bosikoyo ekomi tour ya manike après yo manike nde sikoyo azokota na saki wana donc tobodécouvrir bongo ka ndamu mais bino nga na kolanda bino te po bino ozala bongo boyeboye mais lobi oyene lisusu tout ça ekomi te yesu te en tout cas nga na moto na encourageaka division te séparation te mais trop c'est trop faut quand même baye bape korespecte fali aza n'importe qui te mon cher comment biso kaka bakongole biso moko kaka tolukaka to rabese bato oyo bazomatisa lokuma mboka na biso ok so avanike ezwa fali nayebi te. D'accord, c'est bon, merci. loboko oyo kaka ezosalisa yango mpe kaka ozosumbela vraiment manike salaka mpe maintenant mwa reconnaissance soki yo ozali kolobela fali me na ndimi teke fali esi abenga yo bovandi bino mibala bando eposo idéologie ke banda lelo banda kolobelaka ngai eza boye non eza yo moko na bolingo na yo omona eke na banda na nga kolobela fali so mpo omoni kolingi na yo lisusu te mais carrément na malembe obimi na yo oke na yo osali makambo na yo ekochange rie ogarde relation no bien na bawario na ye mo fali na mwasi afali lelo ya ofinga mwasi afali mpo esala nini soko fini mwasi afali ozwa nini soko bimisi basekret ekochange na nini eloko ni yango sika oyo oya nango oyo mokili eyebi te même mokili soki eyebi yango fali akotikalaka fali mwasi na ozalaka mwasi na ye mais yebake mwasi wana ozolinga osambwisa wana oloba ba n'importe quoi aza na bana aza na famille ndenge yo mpo oza na bana no bapresse babia na bajonathan okumisaka na oyo ya mwasi auto examen d'état ndenge mpe nana ketchup aza na bana oyo olingaka te basala yo mpe kosala mpe moninga te parce que yo olobi oyo koloba bavérité ngai personnellement nazokoencourage oloba loba bimisa vraiment bimisa nyonso oza nango comme ça totala soki obimisi soki okomata lola soki ekosala nini nayebi te utakozala bongo d'accord c'est bon teutomona awa bato ebele badeploraki awa na kine awa déjà na baposaki ya Mimi Chikeva tomonaki absence ya baartiste mwa oyo ya Renault tomonaki ebele bazalaki vraiment absent bazalaki mpe en tout cas edérangeaki bato ebele mpona nini ingratitude wana na matanga ya Mimi Chikeva bazala te alors RK na poto tout le monde azalaki surpris ke bakomona écran mopao Koffi Olomide kozala na matanga wana baimpression ya bino nano ere bomonaki Koffi Olomide na matanga wana esalaki na bino ndenge nini non matanga ezalaka mpona mwa ekiri moko boye te mwa bato moko boye te matanga ezalaka mpona moto nyonso même lelo oyo ngai na yo toza na bakwaka mais soki okufeli papa ou mama ou keli motu naza na droit ya koya koassiste yo ya kopartage mawa wana na yo ocomprendre donc awa na kisasa ya pas mal d'artistes ebalaki wana namonaki bango c'est vrai que baoyo ya mikolo bayaya bazalaki te namonaki weka te namonaki jibe te mais peut-être baki na baempêchement okotenir bango rigueur te ozo comprendre l'essentiel que makambo nyonso elekaki nango très bien baartiste oyo bayaki wana c'est toujours bon eke poto tomonaki quand même présence ya vie ramo c'est tout à fait normal ayebanaki mpe na mimi ana droit koya quand même matanga donc ndenge ayaki matanga wana eza nango mabe te ozo comprendre eza teke baprivatisaki matanga et puis félicitations quand même na comportement ya bawarrior malgré oyo elekaka entre fali na paper na ye mais en tout cas bawarrior bayaki vraiment serein bayaki calme et bamankaki vie te sauf kaka ye moko vie nde ayaki vraiment na esprit ya matanga te ayaki na mwa ki orgueil na ndeni expliquer na ngo bato bamonaki no aye na ye normal otala attitude ya vie arefletaki ma image ya ambassadeur culturel te arefletaki ma image ya ambassadeur de la paix te ocomprendre otala osentir vraiment que vie ayeki kolela mimi te ayaki nde bato bamona ye ocomprendre par rapport ya attitude ya vie comment yo okokoma ntina comportement yo ye matanga bato
tala fali ndenge avandaki tranquille calme osentiri make moto akufeli mais yo ye matalana oyo bato baobenga matalana telemi okomogangela na bajournaliste bafilme yo te est ce que eza normal yo moto ye matanga bajournaliste balanga te église bato ebele baosala mosala mais yo oparveni kogangela journaliste afilme yo te peut-être mpona journaliste ana apesa sa position position est ce que bacompte arendre pas journaliste efozalaka na matanga asela ye jour akoinvite asela ye jour akoinvite mais na makati église te place ya na église te est ce que na kati église ma moto ma oyo va kona bon baexcuse nga moto vraiment azo réfléchir bien ako se comporter ne kofa se comportaki wana oza debout otokangela bato na kati ya église ebemba bato oyo ye attitude nini yo fozala nango est-ce que yo oya kocontrôler oya kocontrôler bacaméraman oyo contrôler bato yo ye nde kolelisa oyo bakufeli ozo comprendre oyo kolelisa oyo bakufeli même pas kosala ta geste epai ya mutu oyo akufelaki tolobake fali mutu akufelaki na akufelaki fali mais so bibongo akufaki aza présidente ya bawarrior mais azala bien na baartiste presque nyonso mais avant comment pas ya fali azalaki nanu asoutenir nano bamusicien nyonso nanu asoutenir bamusicien nyonso et puis soki azalaki pa fali ezali mpo azalaki nanu mpa ya Koffi Olomide donc soki obi bongo yango peut-être epesalaki no bamusicien ebele mpe babakeno comme yo nde obimama matalana bato ebele mpe balobakeno te fali ye mpa misali keno ndeti bamonakeno matanga yango eza ya ye yango bato mosusu mpe babakeno te toya te d'après yo fallait azala na attitude nini assisté te astika yango pa famille ou bien oyo asali donc façon oloba deyaki no matanga eza ya fali nalobi na sens nini Chikeva asoutenir baorchestre nyonso aza pire petit ya bavie tout ozo comprendre mais 10 ans awa Chikeva atikala ye koyaka kosalela fali azalaki présidente ya bawarrior ozo comprendre baimage ezali okoyoka ndenge Chikeva azoloba c'est-à-dire que Chikeva akufi na statut ya présidente ya bawarrior azalaki kaka kosalela fali raison pour laquelle omoni ke fali asimplikaki makasi na likambo yango ozo comprendre mais ebembe matanga eza ya fali te eza ya bato nyonso mpo Chikeva azalaki moto ya bato nyonso ozo comprendre mais fali nde azalaki koreprésente bawarrior na famille warrior ni surtout fali nde azalaki lokola représentant du fait kazalaki président ya bawarrior donc quelque part fali te moto akufelaki ozo comprendre yango nalobi sikoyo tala attitude nini oyo moto akufeli azalaki nango etala attitude nini oyo vie oyo aya koassiste oyo yo moto oyo koassiste moto akufeli tala attitude zwa baimage tala komiti kogangela bajournaliste okomiti kopekisa bafilme te ya na sens ya bassesse donc matalana donc Koffi ayaki nde kolela Chikeva te mais ayaki nde comme ayebaki madame na ye bongo ayaki nde matalana ayaki matalana ça se voit totambola bazofilme yo ozomona ke motu moko aza kaka na lolende donc alingi kaka donc visibilité vi alelaka visibilité ayebaki ke place wana mwa visibilité mwa actualité ekozala mais ayaki vraiment ayaki matanga te ayaki kaka juste po akeye mwa visibilité bacomportement oyo affichaki ti fina biso bazeko azalaki wana est-ce que omoni fe bazeko na bacomportement ndenge wana fe bazeko aye kutu kolela na fali mais kasi yango biloko tutu olobana te omona yango keno eza eloko moko neti bawarrior hostilité oyo bazala nango contre nani Levi Rambo balakisaki yango wana mpo wazeki waka ayaki même akende côté ya Koffi Olomide ayaki directement epai ya Fally Ipupa epuis ayambi epuis Fally azolela na bageste wana nyonso omwa teke no mwa bokaboli mwa moke ezalaki eloko moko vraiment ezolakisaki bokabwani ezalaki wana eza te parce que Levi Rambo ayaki wana azalaki la bienvenue soki ezalaki vimaki bien te peut-être Levi Rambo angatya mpe lokolo wana te ozo comprendre parce que soki mabe ezalaki bavaa peut-être bamettre ye mal à l'aise eke balingi bakoka vraiment po déjà ndeni ye aza ye moko na sindi bango baza soki 1000 soki 2000 soki 3000 ya kofaire face na 10 000 personnes 20 000 personnes mais de olobi keno abanda obengana leya bajournaliste te montrer ke bawere baa badiscipliné baa bato oyo baza poli mpona babiloko ndenge wana soki eza bagolwa oyoka makambo na ye bagolwa basala jete soki bagolwa verambanga tya makolo wana te par
rapport au comportement il affiche pas Fali pour il y a na bagolo à courir les canons bien mais il y a na Fali to y est quand même trop ça hypocrisie vieux rambona Fali vraiment courir les gars bien bien depuis un certain temps courir les canons bien vous comprenez mais ce qui n'est que ezalaki bagolo à courir les canons bien taillé au sala babilo ko sala ki wana ko telema ko benga ba journaliste ba danger ba ki danger on mona ba retomber nango on ba warrière comme ba na bango ba tuma ba discipliner ba yambi vie na matanga très bien ye moko nda ye ko sala oya sali mais après matanga ba zongele sigo na système asima sigo na ba parler na bango ba ndo démarrer non critique sala makara ngano a to sola oyo lukinga to sola côté na mona ki bien na lobby que ça bien quoi ko ya matanga chike va ki mutabatu surtout mais côté na mona ki na be na solo bat ça peut être un warrior sur place on va ko manifester mais maintenant mutant en zone nda kusiko bilisiko sala analyse na ye ana droit ko loba o ya mona ki bien lobby o ya mona ki mabala d'abord bakali la vieux rambo ba moni yana ba ko sa elote wala ka discipline ga ba bo sa nini na matanga na ba sa nini ba bundisa ye ba swanisa ye do wa éducation ya ba warrior te et surtout que ye mo leader no bango sa ki na poser ki calme ana mawazo la maman présidente n'a accueilli. D'accord, c'est bon. Surtout les cas, on a actualité. Donc, les lots lundi. Donc, festival, les autres les cas. Donc, le Bézaki, journée à Souka. Déjà, on a habité sur Hollanda qui a une question. On retourne au oui, Hollanda qui, quand même, malgré le lobby, il faut comment pour petit nabi na filet, il y a des lobby, na pese mot de IG. Avec des lobby, donc, il y a Zalawana, na Kangama qui na Bandal. Et le temps n'a raisonné à l'on a pour kende mais matanga on est bandi na zongi la ngai palais mais ba image na moni quand même les gars qui très bien ouais la bêta qui et battre sur la bêta qui les gars qui très bien battre ba que belé sauf que vous l'andez à vous déranger to senga oh la première édition to senga deuxième édition ça la troisième quatrième Bairero salama qui na édition oyo ndeti berere na zalaki te na zalaki te na moni berere ngote mais ba organisateur na ba tumsu ba ikona ba moni berere salama ki kasi peut-être oyo comme vous avez dit berere wana tukara yo kirien na yo kirien mais na yebike berere ko sangate ezaka place à lisano berere zala raka donc sengaka que ce berere zalaki à la prochaine deuxième édition va améliorer troisième va améliorer donc souhaitement eloko ngo efungwama chaque année, tous à la festival, chaque année, première édition, deuxième édition, troisième partie, ça n'est pas partenaire, et là, on commence vraiment à ampleur net, tout le monde a salle fou. La Côte d'Ivoire. Na côté organisation, en tout cas, dans la Rolo Bakeno, on a félicité Bango. Côté organisation, on a mon équipe, on a bazar, bateau, professionnel. Mais, question en retour, on trouve une nini, gouvernement à Bisso. Baboya festival là et ça il y a Tata Raphaël raison va peser que non pour bateau va Koufaki na stade des Martyrs raison on trouve qu'il on ndeni non on trouve qu'il on normal l'état dans l'état et puis l'état sera suivi décision aura décision pour nous venir nous peut-être pour nous protéger au moins les gars quand même na concert à Mike de Koufela ba batebele ba Koufaki et bateau ba Kundaki ba on a noté et quand on a espace sportif on a l'activité continue et les gens savent bien. Il y a un moment qui même double concert à Fali, stopper de faire na Tata Raphaël pour nous mettre organisation bien de façon que ce qui est là dans le stade sécurité bien de façon que tu vas pas faire. Ok, au moins qui tire na balignera ba boya qui peut normalement likambesa maki na awa na stade des Martyrs mais boyi à côté kuna esalama. Wana était pour na so wi ke ba boya Fali batika fere ba monter ngesa moi ni yango ba pexel nyes mi balé bina yo donc deux poids deux mesures ba batamaye parce que l'incident et ça la maki na Martyr et ça la maki na 20 mètres donc ba ko pexel na 20 mètres ba pexel na ba ko pexel na Martyr batiki 20 mètres effectivement mais la communiquer na ba qui tout l'espace sportif va suspendre dans l'activité la musique momentanément. Vous allez comprendre. Mais ça les déranger qui peut-être parce que on peut ça faire espace de parler du peuple. Et on va saluer le festival na bango et bandagi bien j'espère que et OK, merci. On est presque à la fin de notre émission. Hollanda qui peut
mais qui les en fait maestro les Fabro maestro quasi de Paris Hollanda qui ont bien goûté na kina Hollanda qui ont l'impression par rapport au conseil des gars courage na Fabregas moi na mobali a buka na raté okozwa coup au coin pour la continuer chemin recroiser les bras et l'équipe n'est qui vraiment ils ont visa au visa quand va visa bon nazo baté quand va visa vraiment ils ont dérangé pour la là Fabregas a préparé concert na ça très bien na ba musicien na et na souka visa de Sophie mo kito limité quoi main noire et tamboula la main noire bon la main noire parce que Fabregas au Italie voyage na sala na orchestre en Europe ba ministre belé ba kimara ba ministre belé vraiment ba kimara est-ce que ils ont rien à kin a sola na bato ambassade pour expliquer bango tala boy donc quelque part ça qui na ba contentieux na yebité ce qui ba contentieux on est justifié na yebité mais et ça il faut toujours encourager te ba pesa ba ministre ba visa ba ministre parce que pour qui maraté ce qu'on moni va retomber zo ya pas na orchestre pas coller ba ninga na bino ba tika na orchestre et ça vraiment qui to côté. OK, merci moi des dédicaces na bateau balandio tout ça et ça la moi bien pour tout comme dans ce qui puis ceux qui question moi te poser qui était ouais na pour ça pour communiquer le roi donc pour profiter comme nous c'est le qui nango très bien et dans ça quand on a communicateur il y a F victime ceux qui ba na makambo ya kolobela manike ba banga ete ba lobela pour pas pousser à loba oh ya ça nango pour ça koloba bomba pe mabe abimsaramba kita bomba makambo bimisaka makambo ngo po lobi obimisa uzana makambo bela obimisa bimisa kaka bimisa poto lembi la biso comportement wana abimsaka makambo ya zanango et na opesa mbote et pas ya Kababel Togo Aigle 1 côté ma mère Aboupia opesa mbote belé ya Diogène na Suisse wana yo yangwana et ya Bigantsumbu le grand producteur Bigantsumbu a bien opesa mbote belé et ya Soule Bwangala ya Jean-Jacques Bwangala colonel Freddy Lumbouena de Motema maman Fati bambote ne belé et Anthony Herman de Bundes na maître Jaguar Motema Élysée Makanzo en tout cas côté boza bambote belé Alain Bouya de Paris et William Anouana après sibino bambote belé na mboka Strasbourg William na maman d'elle na papa aimé et namoni à Londres nazomona Thomas Mbouya très important et Sam Kunku le nécessaire Michel Ochudi Yagile ba force et Masanangai Blaise Gendana Alfonso Tangu na pesibino bambote Dodi Mukamba na Suède Dodi Zakwani na Afrique du Sud et Dimvoima Germain Kitoko Patrick Wezago ya bino yango wana et na France na opesa mbote pa ya Thaïs Etima le grand opérewe Godard Kengamo Touvé Moweni le roi de Bill Tornade Benji Garé moi et tonton Mbangu pe kotoza pesa bambote belé basé belé ouais belé en tout cas Thérèse Amivela je te salue là où tu es. D'accord, merci en tout cas merci Ningo répondait à l'invitation à Bisso. Je pense que les bandes à London ils ont parlé na yo donc ils ont parlé na yo donc des Bruno original donc ils ont parlé na yo et a parlé non voilà en tout cas merci vraiment na temps au Pessibiso to mekoso là en tout cas en cas tolobara tout est bien qui finit bien donc merci na bateau tout bolanda du début à la fin donc comme pratiquement la souka émission na biso là je m'en vais pour nous saluer son éminence maître Kazi donc mon président place aux Ali Nzambe a batela yo aigle jaune manga rotela trop de nzinzi la force tranquille qui écrase donc maman sociale bambote esiko zali Nadine Zamba donc wana kutu tolobara souhaité donc Nadine Zamba tout ça la ndenge to kanaki Irène Mena Tom Smayala bambote à trop merci derrière la caméra c'était Bob Okisa merci na bino tout au bolandi biso je pense que to rekutana à la prochaine allez bye.